breaking news, basangwa Congo na banda kuna bino, ezali bongo spécialité ya Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle, pasteur à diaspora, en direct à Manchester na Sentinel TV, bozolanda biso pe en direct sikoyo na Soft Kings TV na Canada. Mbote na bino bobengi nga ebele bozo s'inquiéter, bo bangelo ko moko te na yebisaki bino ke na mboka oyo événement kaka moko soki botali bomona ke même na ba journaux ya poto awa The Guardian, journal ya anglais, Le Gardien, ezo komake et l'obéli le journal de rassemblement, le leader de rassemblement s'est confié au journal britannique The Guardian, annonçant un risque de guerre civile en RDC si Kabila ne quitte pas le pouvoir à l'issue de son mandat. Le journal britannique The Guardian revient longtemps sur la situation politique en RDC dans un article publié dans son site internet le jeudi 10 Lelo. Dans cet article, les dirigeants de l'opposition ont averti que la République démocratique du Congo sera face à une guerre civile si Kabila, les criminels, ne quittent pas le pouvoir et s'il ne démissionne pas. Le peuple prendra le pouvoir, a déclaré Étienne Tshisekedi, président du Rassemblement et de l'Union pour la démocratie et du progrès social. Cité par le journal The Guardian, Kabila a exécuté un coup d'État contre lui-même en signant cet accord issu des dialogues politiques qui n'est qu'un monologue avec l'opposition du PPRD. Donc, le PPRD qui se sont passés pour les opposants et qui prolonge son mandat parce qu'il a fait un serment pour protéger la Constitution, ajoute l'opposant congolais. Donc, les journaux même anglais awa, ils ont fait un solo ya Tshisekedi. Lokola, président, il y a rassemblement. Alors, dans le rassemblement, tozana ba Olengankoi, tozana mwana Tshisekedi Félix, tozana Matungulu, Fayulu, Lisanga, Frank Diongo, na ba wana nyonso tu o bazali kuna. Même si mutu ya jet set moko alongwe, eza événement te. Alors, bino oyo tokebisi bino ke, okoki kozala na kati opposition te, okoki kozala combattant te, tout en relayant ba information ya lukuta. Par exemple, le chef ba Mai Mai, aluki kosala kombo, azokima parce que ba criminel nyonso tout so bomoni, omona ke lokola ba yebi ke état de droit ezoya, ba ke ko s'arranger derrière les criminels Kabila pour ba batama, yatika na pouvoir pour ba continuer. En réalité, gouvernement ya Kabila ezali gouvernement issu dirigé et ensemble ba criminels nyonso tout oyo ba bomi na Congo, na armée, na parlement, na wapi, même opposition parlementaire, opposition présidentielle oyo a créé, ba Vital, ba Rouberoi, ce sont des criminels à puissance oyo tokokanga bango. Alors lokola ba yebi ke calamité bazo kanga bango, bango tu bakeko bata masima Kabila. Mutu oyo ilunga, oyo bino tu bozo lo bake ilunga longwe. Ilunga, c'est un aventurier à France. Ayaki na Manchester, awa botu na batutu, azotambola na garçon mo na Manchester ba loka yaza alangwa kala Henri. Aya na Manchester na sala ta mutu mo ayaki te puisque batu ba yebi ete pe ba pese confiance te. Alors bazo luka ko sala kombo simatiseke de bani lelo te. Banda kalezana batu oyo ba kendaka na ba élection na 2011 na Tshisekedi pour ba kota parlement, banda ba kota parlement ba kima. Donc ezaka kanzeta mbila bazo kata ezokola bazo kata. Ngai par exemple ezana mutu moko asaleli ngai message afinginga moete ke naza mutu a IDPS nazo kotela Tshisekedi tout na oyo sabino boye nga nazala jamais mutu a IDPS nga nazalaka mutu a palu comme tout mutu abandu qui se respecte na longwa na palu parce que na mona ke palu a kota ko trahi ba congolais soki bazaki parti le mumbiste balingaki jamais ko aider ba bolimbisa vraiment awa tout le temps batu babengaka en direct à breaking news awa tout le temps batu babengaka bolimbisa vraiment bolimbisa donc soki palu ezalaki parti lumumbiste elingaki jamais ko s'associer na ba criminel tant on a moni que palu ba kepa ba criminel na longwa na palu na koma démocrate naza congolais na supportaka mouvement nyon surtout oyo ekobenga na Kabila
et puis na sala ba analyse la soki ngwanda sali malam na lobelier soki ngwanda sali mabe na lobelier soki Tshisekedi da sali malam na lobelier soki Tshisekedi da sali mabe na lobelier, c'est-à-dire naza ko sala ba analyse ya kotindika mutu nyonso tu akozo pouvoir. Mais bino comment bomi bengi ba combattant, comment bomi bengi bana mboka bozo so biloko ya binemi ya combat batu oyo baza ba corrompi bolexera na ba site na bino. Donc zo la que boyebite que tozana guerre à média, boyebite que boza ko sala musala ya ennemi, bozali côté ennemi. Alors ndenge lebisa bino na RTNC jamais ba ko yamba Fayulu. Jamais na RTNC ba ko yamba professeur Matungulu. Alors chaque presse faut soit connotation nango ou aux opposition ou aux au pouvoir. Biso tozali presse ya opposition. Donc na lobaki ata opposition ata pouvoir abimisi chaque lupango apesi carton ya soso na carton ya Mike pour nga na mona ngeza non événement parce que ba respecter constitution té. Alors lisusu na guerre oyo oko remarquer que batu ya aner ba koma ko tinda ko sala net nini ko bloquer ba Facebook na ba site baza na deux solutions ou ba somba yonde ba sombi ba site belé o bino boyo ka ba benga Kabila président o ba kumisaka ye ba somba bango ba soka mbongo ya aner ou ba tindi ba chinois ba na ko bwakela yo ba nini ba virus po okanga bomoni combien de fois ba kangi Facebook nanga. Alors soki o telemeli bango bakomi ko banda ko tindelo ba message ya ko luka ko bangisa yo ba ko bomoto etu biso sto message nango mais so to kufa pona makila yesu pona makila ekolo yesu a protéger biso. Donc yo ko zoate eloko ya peut perdre au lekisi na site na yo ezo lakisa ke bozo travailler na bango siko ba komo sani bakomi ko tinda ba omona meeting ya li ba tin ba bimisi ba tract meeting ya ti bova nanda. Et là, grave, ba message au bino tubo nango bo tindeli ngango soki 500 batu nyonso bazo tindela ngango oyo e bani na flash so bo tali bien na phone nanga bo mona flash plus de 500 personnes batindeli ngango ezali ba information ya lokuta o bazo ba flash alerte rouge, la ville de Kinshasa est à danger. Mais ville de Kinshasa est à danger banda kala. Kabila a kotisa ba armée et belé ya ba mercenaires bazakuna. Ata le loi bata machette abakisikaka. Mais le 19, le 20, le 21 décembre, bon mon aki population ya Kinshasa nde ba maîtriser ki batwana. Yango Kabila zo banga rassemblement et ça la meeting. Azo banga peuple. Sikoyo ba texte message onyo surtout oyo ezalika pona obanga sabato bo kipelo omogote makambo za kitoko mokili mobimese yebi Kabila asiakei. Kabila oza sous président le 19 alinga lingate akokende. Donc wana toyokani. Basango ya Congo oyo tozana ngo lelo tozali en direct à Sentinelle TV na bisa kibino. Tozo pesa bino ba information o tozana ngo na maboko. Dieu est juste. Et merci na batu tout ba yokela ki ngai na États-Unis ba votaki Hilarité la sorcière. Les Congolais fêtent la défaite du clan Clinton et la fin de leur alliance maléfique avec les criminels Kagame, Museveni, Kabila. Na lingala Nzambe ayokeli biso na sala be miso awa na bai to voter Hilarité to voter Trump parce que Hilary azali assassin oyo amema ba criminel pe na ngonga oyo na kaya Kabila Museveni bazolenga. Kabila a prouvé kaza muta liboma a prouvé que mutu ne sala bien te ye aboyi be élection aboyi ko organiser be élection aboyi ko respecter constitution azo soit kilo a kende ko féliciter mutu oyo a gagné l'élection et pesi Trump kanda moko ko sakalate a siliki na niveau moko a yebisi ezala mbala suka s'adresser na yesu ta féliciter te parce que c'est un criminel ou a aussi dans des calamités. Donc Kabila sali yango po azobanga a kimi l'élection azo kende ko féliciter mutu aza démocrate et puis bango bazo kanisa ba ma yele te menda zo bakeo ba nani Obama menasai bango mingi Trump ayebo yeba ko solola et c'est ba yebake na États-Unis politique na bango étrangère échange raté et mutuazo menacer gouvernement Kabila ezali Obama te mais ezali ba démocrate oyo bazakuna
démocrate na ba républicain ba bazo menacer. C'est-à-dire Trump l'air ya na mesa akokuta dossier à Kabila, akokuta dossier à Kagame, akokuta dossier à Museveni, akokuta ba dossier ba criminel nyonso ba boma bato. D'ailleurs il y a demandé corruption te ana mbongo ebele ba corrompre ni. Ndena ngonga wana abando sotise moko na moko. Na kaya ba Kabila kolenga na kolela ebandi. Bakanisaki que il arrive à koleka po ba continuer ba jeune na bango mais nzambe alala kate nzambe ayi kolela ba mama nyonso a Congo ba viola. Nzamba wi kolela ba mama nyonso ba boma, nzamba wi kolela bana nyonso tu ba Congo makila nyonso etani na Beni na Kinshasa na wapi ba fausse commune, nzamba yoki peut stopper. Peut arriver à Trump na pouvoir et ningisi mokili, ezali échec ya monde pandaminum, et l'axi échec ya ba Illuminati, et l'axi nzambe à confondre bango ana pouvoir na contrôle alinga bandelo kwa sika na Congo bondi melangai eloko asike kosama na Congo. Kabila akei, Kabila esili, Kabila bilia kiye bikoki, Kabila zola la te, Kabila zolela, parce que bilia kiye bikoki. Alors, basangwa Congo na bamboka na bino, tozo continue ko pesa bino yango, les alliés te, basangwa Congo epa na bino, tokoma ki yango, tozo tanga yango, tozo koma, les alliés te nzambe ayuki kolela ya mboka na biso, ya ba mama na biso, ya basi na biso, ayoki makambo wana nyonso tu yango asali ete sorcière oyo ya Hilary aboma atinda ba criminel bango nyonso tu esimbi te. Les amis de Kabila na Kinshasa violent les filles mineures. Na Kinshasa ba camarade ya Kabila na ye moko musala na bango ba violera ba congolaise wana seyibali. Lumumba aloba na biso boy. Libération tokozongo kaka tobunda. Sans la lutte vous n'obtiendrez rien ni aujourd'hui ni demain, a dit Lumumba. Hymne national Abisso Pesengi congolais a dressé front naïe longtemps courbé. Donc le 19 décembre, Oyo, et un jour, Toko Tia Maloba Oyo ya Lumumba, na hymne national en exergue. C'est-à-dire, Toko Bimisa Tos Nabiso, ba Siki Bombe, Poto Kenobengana Kabila Oyo, article 64, et je tindi Kabiso, Totel Mela, Peto Bengana, groupe à bateau, bazo soit pouvoir na makasi. Kabila manda et Cécilie, oh peut appeler ça qui était fois kende et c'est cookie ponaye. Donc jour au to ça misala ya criminel Kabila et baspire naye, oh yo bazui RDC na en otage. L'élection de Trump à la place d'Hillary Clinton, la criminelle sera leur fin. Kabila, Kagame et Museveni espérer la victoire de Clinton pour s'éterniser au pouvoir. Pour Nabana Congo, réponse Zaliko, appliquer l'alinéa 1 de l'article 64, c'est-à-dire le 19 décembre à 23h59, Congolais tout Abimalibanda, Kobengana criminel Rwandais Kabila. Alors qu'on annonçait un simple meeting, les criminels de Kinshasa ont fléchi leurs muscles en quadrillant la ville de Kinshasa avec des blindés et des engins de guerre. Oyona Est ya Congo et Bimarate. Meeting à Pamba, Tshisekedi alobi les 5 tokene meeting, babimisi ba blindé, babimisi ba char, babimisi ba maya moto. Oyona Est ya Congo côté bazo poma bazo violé et Bimarate auto moni même Rubewa a comme si yaya na ye chef ya village na Congo et pourtant ayaki loko la réfugié. Azali touti pe ba touti ezarate d'ailleurs secrétaire d'État américain ba bimisi nini balobiete na Congo ba touti bazarate. Cela expose la peur qui s'installe au sein de la Kabylie et met en nu son intention de recours à l'extrême violence pour se maintenir au pouvoir. Moussala o esalamaki le 5 novembre et bimisi bolumbu ya famille ya Kabila ke bazo banga bazu Kobanga est comme il y a couleur bleue pour balinga tika na pouvoir. Alors, Barobim sa violence. Comme résultat, la MONUSCO n'a pas hésité de briser les murs. Résultat, MONUSCO a salagi nyonso aye ko secourir ba politiciens congolais inko laksake bloquer soana ba criminel akangi yango. Pourquoi si ko toza la question pourquoi la police o baza ba congolais ba futaka bango te? Bayebi bien pe ke bazo boma bango. Pourquoi la police azoko sangana na peuple te? Pourquoi nengwana?
eza grave eza grave eza grave Kabila atikali na 39 jours po akufa po bakobomeka na mingi te po na kati ya Kinshasa botuna na Goma botuna na Boma botuna na nini na Matadi ba armée américaine na banani na bango ba mituka na bango na banini baza deja wana bazotambola baza pe na bamai baza kotambola mais Kabila azokende kokufa to bazotobengane dans 39 jours ti sikoyo likambo akokamwa ayebisa biso te nani aboma papa na ya mobokoli Muse Kabila okokamwa te mutu asali 16 ans na pouvoir tata oyo abota yo tata oyo abokola yo tata ngo akufa ti lelo lakisa biso te nani akanga ye nana boma sadi Kabila ye moko mutu aboma Muse donc ye futo sila na ye ba commando américain baza déjà na kati ya Kinshasa bamsu baza na Matadi bamsusu baza bongo na Boma bazomona baona ba hors bord na bango baza kotambola scandale na Kinshasa. Kalev a outi ko empêcher le tribunal pour libérer l'opposant Moni Dela. Ye a outi Kalev a outi ko pekisa ba libérer mutuana. Hillary Clinton a leli na munokamboka abengi Kabila buluki nanga marumaru nango ikuluna baya kulubakinga na gagner l'élection. Ezali mawa mingi Hillary Clinton a leli na munokamboka lobi malumalu azawapi na marumaru ya bengi marumaru na mulunda o wana baya ko proclamer Kabila tindilanga batu na yo o ba proclama likambo ko kamo batu na nga na yo kaka basango yo nazwa ngo ndeni Janet Kabila azana Brésil akoko luka place ni ya ko batama batu na nga bazalaki kuna ba monie na Brésil batunie pe yo ko sala nini akoki ko répondre bango te. Alors na Kinshasa lobby bana istaba beti kanyama na ndenga ko sakana te na wi blende. Pourquoi ba bekisi bango bazali ko sepela victoire ya Trump bango balobi ba ko sepela te mais président na bango oyo azanga mayele azo féliciter les ridicules ne tuent pas. Trump a siliki ndenge les criminels Kabila a prouvé au monde que aza un fou a boye élection a saboté constitution mais azo osé ko féliciter mutu oyo a outi ko gagner na niveau à Kinshasa député ya ville provinciale à Kinshasa 10 mois impayés boy ko siéger pour bazo futa bangote. Alors likambo ko kamwa bande konanga Francis Colombo to éviter vision na ezanini musani azo sala na poto mais bazo mona ye mingi na Kalev bauta ko mona na août na mois ya août na Abidjan na Kalev mikolo pe Kalev azaki na Paris ba mona kiye ti lelo Francis Colombo anana yebisa biso te kaloba alongwa MPR ou bien nani mouvement Kabila mais bazo mona ye na Kalev siko bana Paris fo luka boyeba Francis Colombo vision ezanini mission ni batindi na poto parce que azo continuer ka komona Kalev bata Suisse ba bengi ngai félicitations na Suisse kuna na Lausanne ba salaki réunion kitoko et bimisaki $5,000 au fubatinda na Kinshasa likambo ko kamwa Joe Dalton Fabien oyo ya télé changu ake kuna azo imposer bango ba futa ye caché ya sur 5,000 wana ba loger un hôtel pe abimisi bango bambongo ebele siko bato a Suisse ba bengi nga ba bi pasteur yo po salaki publicité po bato ba ya ye pe to inviter ki ya un an il fallait la mukolo moko alali 4 jours hôtel alingi biso to futa mais ayokeli bato ata mawate ke mbongo wana eza mbongo bazotinda na Congo ye azoluka susu ba pe se caché do ye azolinga lia na sima mpasi ya bato ya Congo ye aza nani po ete tolali sen hôtel pe to pese mbongo. Alors na sengi na ba pasteur nyonso tout ya Suisse 5,000 wana ebimaki ya Lausanne botinda ngo papa na biso matungulu azozelango ekozala malamu bino mo boyeba bizaleli ya mutu moko na moko ndenge azosala papa matungulu aza kuna botinda ngo kuna po ye mutu azozwa mbongo na Kinshasa batu batelengana nde bakendaka kolanda ba conférence de presse ya musicien Songolo soko za mwana ya Congo na ngongo okosala ni feti okosala ni esengo tozana attitude ya mawa pona mboka na biso bazoboma mais ezo kamwisanga nazo mona batu bazosala ba conférence ya bazoke ba conférence ya mutu lokola Fabrigas mutu lokola héritier bo bazoke na yebi to so ba loka bino so nini
na yebite Koffi Olomide azole kalobi ake obeta na Rwanda basa Rwanda bazarabia bozo continue koyoka musique na ye bango ba na problème te bino ba na problème alors soko monike ozanga ba demo zo tungsa yo benga numéro nanga na délivrer bato fele alors ezaki breaking news basangwa Congo na poko na biso lelo bo bangelo ko mokote Kabila biliaki bikoki arrivé ya américain oyo bangisi bango yango moniye awelisi mais Trump asiliki mabe a FCZ la mbalasuka kokomelanga soute breaking news Yesu Nkolo